Bonjour, Banakin, Banabraza, Banamikili. Le lot de soit Nabino, pour Namakambezo, les cana, orchestre, les panzana, église. Bonjour Ken. Bonjour Stéphanie. Stéphanie Manga. Bonjour téléspectateurs tout. Bazolanda biso, sœur Pauline. Sœur Pauline Lumumba na Genève. Nabosani pété Adèle Djogo bagou danger Adèle Djogo. Donc sœur nanga Nathalie Neymar. Jimmy Bela ou mutu ya mbongo ebele na kati ya Jobu. Vienanga Jimmy Bela ou na sepelaka parce que batu bakoma po asenga Jimmy Bela ou mbongo il faut ko selema kam na ba Facebook. Oh Jimmy Bela ou abuka ki bank, Jimmy Bela ou asala ki boye. Donc succès à Jimmy Bela ou lelo comme otinda batu jalousie eleki. En tout cas na pesi merci pe na grand pote Luiso Mbata. Oazolanda biso na boutique second hand. Venanga Luiso Mbata na Cape Town. Na pesi pe merci na Trezege Muzala, Angel Muswahili Makizembe, Kokwa Rafati Makizembe, Béatrice Makizembe, Richard Amelel International, Carlos Ikabasu, Bagoche Mascotte, Batubaza vraiment ebele, Stéphanie merci na yo pe. Oyeko lukanga quand même to sola. Na habité ngana zana nga dispo po na yo. Ndenge tu nakaka nde ba musicien ba komi ko sala ko kangisa batu tozomona ndeti ba vie na biso ba mopa bazo kangisa batu misusu mais to tikala omona jamais vie na biso wera akota ba problème po ibi ba kangisa kae mais non na mona ko tete keye akoti keye pa kangisi batu pona yo makambo no roloba ndé makambo ane koti. Non, moni soko loba lelo ke non ba polémique ya ba artiste musicien. Polémique ekoti na kati ya musique ba musicien ba komi kofundana ngai pona ngai nakoki ko appuyer procédure wana ya kofunda ka batu kaka na ba parquet wana nakoki ko appuyer biloko ya bongo te. Mais bi bakangisa wa bakangisa ngai me ngai nakoki ko appuyer ba bêtise wana te ya ba musicien kofundana ka air nyonso na ba parquet wana eso sala bien te lelo soko tali lelo. La polémique est basée beaucoup plus la polémique est basée beaucoup plus les leader balingi kozwa ba musicien ya batu tandis que ba musicien baza ebele pourquoi pas ba musicien ba ko vivre ndenge to mona ka msusu artiste musicien fali azwa musicien ya mututa fali azo sala musique na ye selon ba musicien o yazo découvrir to suis exemple net ya Papa Chéri Jibem Piana. Pourquoi batu balobaka Papa Chéri alinga polémique te Papa Chéri alobaka kipe ya yopo Papa Chéri azalaka trop fier na ba musicien na ye eza na ba leader mususu soki ba leader mususu bango batialaka toujours makambo ezo salema na ndako ba voisin emso voisin aza na mwa musicien moko azopela yazotala te il faut na récupérer il faut na tiambongo na nganje il faut na bende ba musicien ba biloko wana to ezali base ya ba polémique. Lelo soko yibi ya msusu muninga ba musicien. Muninga peut-être à revendiquer peut-être parce que soit kaka ozana équipe na yo ndenge tozalaka na fimbu ba fifisi wa bino nyonso bozawana mutu moko afongoli ka site na e aviser kaka ngai faut na récupérer kaka bato aken. Mais zana tozoluka déjà guerre na ngai moko ken bala moko. Soki nga siko na bandi guerre na yo mutu zwinga bato. Yo pe supporter zalaka na mutema ko supporter au lieu de kendo bebi sabate na ba parquet en plus yo kendo funda mutu peut-être na parquet pona makambo ya mso etali ba polémique mais yo pende za beso ne ba okangisa batu yo zo sepela te poani po yo moko pe ofinga ka batu osala ba polémique makasi yango no zomona ke ozo linga te ba bando kangisa baninga po ebike yo pe so ba kangisi batu na po yo po okoya pe na mibeko na ba kokanga yango zo telemela makamba kanga baninga te. Non moninga yi esi ba kanga ngai esi na kenda po na ba vérité nga sala ka polémique ya kofinga batu te mozo continuer kaka te na sala polémique ya kofinga batu te ngai na sala ba polémique moko normal na nga chaka chaque musicien na expliquer valeur ya chaque artiste musicien lelo nga na pesa ka vena nga Félix Waze kwa ba félicitations Félix Waze kwa R ndeko na biso Bercy moi na longwe pa na ye akepa président et akepa faire egola Félix Waze kwa tikala osela ngo polémique te atikala jamais ko sala be émission moko peut-être ya Benjir par rapport ya Bercy place akenda ki. On se comprend donc lelo ezali
nga na koloba polémique biso nde tobandi yango te polémique ezali eza eloko bamusicien bango moko bacréa bango moko balobaka à travers polémique yango tosombi bandaku yango lelo tokoma stable je pense que soki mpona polémique vraiment biso tokotaka na lokolo ya bamusicien mpo totravaillaka trop na baartiste musicien je pense que bapolémique wana oyo bomonaka peut-être na Congo bastar américain mpe basalaka bapolémique mpe ya danger mais bafundanaka te ke bakende babanda kosambasamba bafundanaka te mutu mosu akosala na polémique alobi ngai mpe na mbongo ngai mpe naleki yo na mbongo ngai mpe ndako oyo kosomba ngai mpe nakoki kosomba yango nde tokende okoma ya mosu tolekisa ta na baparke mais yo nayoka yo olobaka ke polémique nde moto esalaka olia mais bapolémique to mpe musique ebandaka na ndimi te so bapolémique ezalaka mais yo okotisa bapito pale na baorchestre bato okoma osala taka okenda ntina ndako ya fali okenda kolakisa bandako ya fali mpo nini osalaka bato babungama bainjire ekoti yo moto obanda masola polémique na bana poto basiar Pauline Lumumba bayebi ke yo moto obanda polémique siar Pauline kuta azosepela te makambo ozosala mais ozocontinue kaka. Voilà, moni lelo soki tolobi Stéphanie Manga, il faut calculer ba question zo poser bien pour na moni ba question zo poser oza pe poser te na ba question zo tuna. Oza poser te na ndeni na zo poser question. Oza poser ba question bien te, oza poser ba question bi posa. On a posé ndenge nini yo lobi yo viva na polémique. Na musique on tozala pe na tanga kala tozala na ba ndemba kala mezo mona. Je l'ai expliqué yo, ba série vient na biso vers qui c'est qui a mwangana. Azo panza ba orchestre azo panza ba orchestre azo seria na ba benga e patron o azo panza pena ba orchestre est-ce que ba série wana nga na botamaki c'est que yo landi ne vers kiss non na landi ete nazolo ba polémique soko lobi ngande mutu na bandi polémique na Congo wana kosi na ba journaliste yo mto bandiango wana kosi mulangi apembe kuto honorable Zakayo ba sekolo polémique nga salaka polémique te nga salaka polémique ya koyebisa bato ba vérité nga salaka ba polémique moko apa pamba teke daira nazo finga emsu mutu nga peut-être ba polémique mususu bato bamona emsu na sala polémique emsu na kumisaka ba trophée au fali azui ba biloko danger fali azui peut-être mikolo yo bato peut-être ba okana na fali te ba zongo mususu polémique te mais ba polémique na kati internet yo mtoko tisi yango pona tant ka okeko filmer ndaku ya fali batu nyonso bakomi ko filmer journaliste nyonso bakomi ko kina bakomi ko solliciter ba musicien mususu ba filmer bandaku na bango et bongo bokenda osala be émission na ndaku ya président Wera ezala ndaku ya président Wera te wana batu combien ba filmer ndaku ya président Wera batu combien bakenda ko filmer na lupango ya président Kofi Olomide yesko kende ko filmer na ndenga kisongi ko tsaka pito pale ba président ba orchestre musu ba kamte ma passe et bon wana nyanga filmer te na ndenga kisongi na mboko biso to kenda rapona actualité siko batutu balakisa bandaku ya falinde lelo bolingi bozwela ngo raison que non Ken Piana yondo bandaki polémique siko fali aza mutu te o to kolakisa pe ba bien nae donc soki bino bolakisa ba bien et soit falite ya fali ala kisa et comme mutu nyonso comme olakisa ngape nazana oyo wana eza raison mais fali mutu alakisa kite yo tango kendaka ko filmer ndako fali azala na kinte o filmer bandako fali okenda tina ba bon fali kuta yeba pete o fina ba mbongo pe ba garçon na ba bon poko makuna o filmer okosa o ganga o fali tinda te mo mutu kina ndenge no pe fali pa yeba pete mais na ndenge ya actualité na ndenge ya news falaki eloko ane salema lelo eloko ane salami donc epesi pe scandale total na monde epesi scandale total na monde batutu bazwi liboma batutu bazwi vertige naomi betelanga moko na maboko parce que créer actualité moko boye faut komi betela maboko batu balandi yango bango pe balakisi bapale salaka mwa bien polémique esalaka pe mwa bien moko boye sondeni nzembo na siko bimisi wana oya de mukusi wana ebeta mapepe sute to ki on peut le soutenir bon moni nzembo wana ya de mukuse olele de mukuse olele mukuse vous comprenez? Mais moi pour ça moulaïte. Kasi nga na moulaïte est-ce que ba fi internet ebele ba koma si je na bango fi nganga zala ka keni mukuse wana yo muta mukuse wana
siko nga moko siko na misaleli na nga cri de mukuse olele olele o comprendre donc ezali kaka meilleure façon ya kovaloriser bataille na biso po nga moko na miyembeli de mukuse siko yo okofingela nga siko yo wapi parce que oyo ozofinga nga moko na miyembeli yango siko yo siko ofingela nga na wapi ofinga na wapi kosimbuta sele mfumu okofingela nga wapi parce que nga na lobi na moni bofinga na bibo na zelaka taille na kasi na sala ngo cri pour na encourager bino kasi bien pour lelo soki muto finga keni wana mukuse omwete ke ezala na n'importe te menga na to ebike mukuse neza ngo yo moko te me yeba ke mukusa na olukisa o soki muta mukuse oya moni ke yende muta mukuse ya Congo mobimba zali vous présentez c'est tout vous présentez ba polémique pe comment les katina ba église et tiki ka ba artiste musicien te mais et comment ketina ba église ba komisa église ndeti royaume ba pasteur ba komisa ba église lokwa ba royaume soki papa ndeti alembi soit abe alinga akufi avant akufa déjà a commis déjà ko former moi nanae malem bo mona boyo papa bo malade boy allez moi na remplacer yo lobani pour makambo so le kana ekoti pinati na kata ba église o lobani bon nga eloko na koloba escroc ya minene ya monde ezali ba pasteur ebelo bomonaka baza célèbre na sens nini na sens que omoni biso ndenge toza boye toza so bayuma te esi tofungoli misu na makambo ebele tosi tofungoli misu omona pasteur azoteya église ebandaka moke pasteur azana ba diacre batu o bazo accompagner église comme entreprise ya monene omona ba pasteur akomi otrier bana ne amo o bakoli mwa muke abande kotisa bango déjà cours biblique que aye ba cours wana a maîtriser ba verset na sens que lobi remplacer ya église wana ezala kaka mwana na ye donc lelo église communauté héritage ya famille eza susu makambo ya nzambe te église oto ebaka kala toza yeba beaucoup plus église catholique bakozwa sango ya église oyo ba déplacer babi ozala neti na Kinshasa balongolo na église ya Kinshasa babi yo mikolo totindi na église ya Mbandaka oyo ya Mbandaka pe yo mikolo totindi na église ya Allemagne mais lelo est-ce que ça na pasteur moko ya Congo oyo aza très populaire lelo na Congo soki bayebise balobi no na miniti oyo batu bazo potomonaka ebola kotaka na este est-ce que ba pasteur bazoka courage ya kofuta pena ba billet bakende kosambela ebola kuna bafanda kaka awa mutu moko azoka souci ya kendo sambela ebola na niveau Mbandaka zalaka te donc ezola tsake non tosi tomoni pe exemple ya ba pasteur ya minene oyo basi bakufi oyo bakufa tozomona lelo ba remplacer na bango ezaka bana na bango siko yo yebisanga pena makambo ezoleka na ba église après yo te inga lobi ke non nakende ofanda na ba ya pasteur moko azoteya nga nakende nafanda wana peut-être ba prophète inde peut-être ça va na kokende qualité ya peut-être ba prophète ba prophète baza bato ba mona peut-être makambo mais lelo ba pasteur ebele ba laxi so ba escroquerie na bango Yusko ken yo to okenda ka église te donc yo longo na ba ranking tinda ba orchestre comment na tinda ba église okima église ka pona ba ranking kana ba pasteur bon moni mutu neti nga linga mutatangela nga makambo ba pasteur te parce que soki na yebisi pasteur que non na ena sala na émission ba pasteur ba boya na bango ona ken muta ba polémique mais bela ba pasteur wana kaka o bakima ka ba émission na biso ba polémique bazobo mape ba mabale belé o mona o ser yo nengo za boye tinengo zo bota te photo délivrance na yo esenga nga moko pasteur na beto ya msu deku ani prière c'est que deku ani deku kaka ke non nde za boye soki nga moko na mekio deku donc efungwelo banzela mabota surtout ba pasteur donc bato balobaka ke non et c'est délivrance c'est nga mo pasteur na meka et ça la ba vrai chéri o bana mipenda kitoko ba vrai chéri o banzoto fanda mais moi si o azanzoto ekauka zatina te jamais ba pasteur ba s'intéresser na bango que délivrance c'est nga na beta deku donc ezola que non ba pasteur baza batu oyo bazo escroquer même bino bana basi spirituellement donc
ezaka na sensi wana yango ozomona babiloko wana ezodécourage biso ere moko olingi okende église otali bizaleli ere mosusu ya bapaster donc ere moko tokóma na so mpe kobaye kokota baéglise mpona bacomportement wana peut-être ça va sikoyo émission ekomi na suka conseil nini okopesa na suka te nalobi ya Stéphanie Emanga nalobi boye omoni neti yo ndenge oza boye neti yo ndenge oza boye oke mpe na église oke koexplike mpe na paster makambo na yo moko boye façon yo oza est-ce que pasteur wana kopesa rendez-vous ya chambre na ye te na palais na ye te nga aza ndenge telemana okasi telemana présente oka na mone telemaka boye yo telemana pasteur akotala nano ndenge oza liboso yo talanga na obokristo yo swana oye na nsima pasteur aotala nano mabunda aotala nano nsima no forme ezali opesa déjà pasteur baide déjà ebele okosi na yo oza moto bapolémike okomi suti na ngai mpe bongo yo nanu pasteur moko alinga yo te alinganga no te so okosala pasteur bato makambo basala nzambe basakana na bango toyebi te yo nanu pasteur yo mpe kutokendaka no église te nga asambela na catholique kasi so osambelaka na catholique yo na biseke okendaka église te obongo catholique yo outi olobake église ezaka catholique obongo misusu okomi catholique eza so église yango nalobi seke okendaka bagroupe évangile wana te babengaka ngo bagroupe de réveil te peut-être ko tokomi koshite conseil nini opesa osite ndenge nini bakestion tala émission te na suka osite ndeni émission déjà esili déjà sikoozala ino na bakestion te oyekaka kosenga émission topose bakestion tosali sujet na biso tosise komi na suka il faut pesa nanu opose question ya malonga te depuis émission ebandi okosilisa émission pose question ya malonga oyo polémique nokoti nango ti awa nanu opose question ya malonga te bongo tokata émission nde émission yango tosali kaka boye question ya malonga nao nazwi te apo olobi okata sala émission ere eza ebele sala émission te atoanga te ebele ti sala émission mpo yo oyaki émission nga na accorde émission tosala émission yo olingi okata émission nde ça va mais weekend oyo eza plateau na ngai nga muna yambi oza invité na ngai yo kokopesa nga badroit te nga nde muna lobi émission esili ekomi na suka yo nde sikoyo fo pesa opesa conseil na bato oyo bazosala mabe na kati ya baéglise na banini nde makambo masolo ekotiki bakomi kokanga barankine na baéglise tina na banini oyo na baorchestre nde bakomi kokanga bakomi bamusicien bakomi komikangana oyo akuna akangi moninga oyo kuna afundi moninga donc dossier na parquet ekomi kaka ya musicien yo siko conseil nini okopesa bon naza na conseil ya kopesa te naza vraiment na conseil ya kopesa te bango moko bakosilisa makambo na bango bazoluka conseil ya kopesa eza te justice ezali place ya mutu nyonso justice mpe eza te ke soki mutu afundi yo yende kaka azwi raison soki ozo apuye bango bafundana po ifo pesa conseil ifo ezala opesa bango conseil nakoapuye bafundana te ndenge nini ere botosi ezozanga entre bana epa bakulutu mpe bazotosa baleki te sikoyo soki bafundani ngai napesa conseil nini ngai mpe bakenda bafunda ngai ti conseil nini ngai napesa yo bafundaka opo ofingaka bato yango bafundaka yo me bango bafingani te ezaka mwa polémique oyo nazwi musicien moninga oyo mpe kuna azwi musicien moninga nde esali ke baswana bakomi kofunda na baparke yo opesa conseil etant ke journaliste opesi bato conseil oza sire mpena na conseil yango euti epa na nganga na wapesa mpe conseil opesa conseil te mpo na ndako nopepesa ata mwasi no conseil te naza atana te ya opesa bamusicien conseil bamusicien naki opesa bamusicien comme musicien mosusu opesa conseil momeli bangi ya monene sikoyo opesa conseil yani malamu tokomi na suka émission na biso opesa bambote epa bato bazolanda yo non napesi mbote na vie nanga Jimmy Belau napesi mbote ya tro na sœur Pauline Lumumba na Genève Adèle Joko Bagou danger na France Papi Kelly Rifé Kisombe donc napesi vraiment mbote na bato tout napesi bango bambote Richard Amelin Carlos Kabasu vie nanga Gauthier Mascotte vie nangai Gauthier Mascotte na bosani te mutu ya mbongo ebele na kati ya jobu vie nanga Jimmy Belau Luzo Mbata donc merci na yo merci là non to si sinon to pesi numéro téléphone to wela oza pressé boendeni yo mutu ndo lo bato kata émission te émission zo continuer ko comme okima isusu boy bato continuer ka émission to si déjà yo pesa ka émission pesa ka numéro
09 98 90 42 57. C'est tout, non? Ça fait caméraman, Nabiso Mboto. Pese Mbote. Crisco Louvadi. Il y a déjà filmé trop. Bambote a joué belé. Au bando Pese Mbote chaque jour. Ça va te séparer. Ok. Pese Mbote a souka. Prophète Jacques Massia. Il y a des prophètes à solo. Jacques Massia est bien. N'est bien. Au bala. Oh. T'es n'a pas au bala. Comment on ça dans la net? T'es aux fiancés. Ah, on est un solo, non, on est en vie privée. Ah, prophète Jacques Massia a besoin de molongan. Ah, on n'a pas le père. La prophète. Merci. Na yambela kibino ken piana to komi na suka émission na pesi to kokuta na prochaine occasion.